mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lelo, Ezali édition spéciale. Édition spéciale Lelo à 5 minutes. Tozali ko lobelabino oyo etali social yamboka. Parce que boyebi ke président de la République Nabiso Fachi Beton pouvoir na etanga zwaki yango alobaki le peuple d'abord. Alobaki ya yé pour peuple échanger peuple quand même abanda kolia malamu abanda ko se faire soigner malamu donc peuple congolais à vivre panza donc ndengi mususu parce que moyens ezali kaka bato bazalaki avant yende bazalaki mitema mabe balingaki te que peuple congolais a lia na ndenge sengeli na ndenge ba peuple mususu baliaka lelo tozali ko yebisa bino que président de la République Nabiso azali mutu o ifo to tikela ye mandat ya mibale salama. Président de la République Nabiso kutu soki asali ata 32 années tu mobutu na kanisi mboka Nabiso ekoko maneti ba Afrique du Sud parce que kala na Afrique du Sud dont tozalaki à peu près ndenge moko to tikala na retard. Président Nabiso soki asali ata 18 ans au Kanamba asali 32 ans ya nani mboka Nabiso to yebi esika ekoko mateme ya lingaki te ke ba komisa dictateur. Mais 5 ans na ezali koya il faut azwa yango po asuksa musala oyo abandi kosala eloko lelo to yeli bino boye baka ke boyebi epesaka batu mawa mwasa ke yiko bota akangami na hôpital mwana azali ko bota mwana azali ko kola na kati hôpital bimina minu okomona kaka boya mama Denise alekaki ministre moko alekaki bafuti banyongo oyo mwasi abotelaki na séjour na ekoneza opesa biso mawa mboka nini ezalaka ndenge wana mais boyeba ke président de la République na biso tokotiela bino na message na ye ya nation ya les 30 jours à indépendance alobaki ke souci wana ekozala lisusu te gratuité ya ba soins de santé pour na mwasi oyo azali na zemi pe ba nouveau-né tina accouchement donc mwasi azokende akofuta eloko te ba pays musu pe Afrique ba sala yango déjà eza pe honnête na poto donc tant mwasi azu déjà makambo ya kobota azokende donc ako dépenser eloko te oyo susu ekozala susu teke to ya susu to mona ke mwasi aboti moya kende za te bakanga ye na maternité avandi azovanda mwana azokola kuna ekosala masusu te ekobanda déjà na Kisasa et puis ekozwa donc ba région nyonso tout et puis boyebi ke après gratuité ya ba soins médicaux pe ekozala na masolo oyo ya santé oyo ekosala make to komaneti ko vivre ok ko se faire soigner ba ko senga na mbongo te ba ko soigner yo ofele et ko salma na 2023 oyo mais pour le moment donc l'état congolais bimisi 25 millions de dollars pour la gratuité des soins de santé pour la femme enceinte, le nouveau-né et des accouchements. De wana et salami et zaliko banda donc moi au 2 mois au bandi et banina na Kisasa et puis et ko panzana na Congo mobimba donc bomona ka ke président nini penza président nini azaki na souci bota na gratuit ya enseignement scolaire donc bana ba koma kotanga ofele okeza na kati ya constitution na biso et puis ye kaka souci lelo aye pour na kopesa talaka ba mama kende donc azana zemi déjà azana souci ya makambo ndenge nini akobota kende susu donc aboti donc mbongo ezate makambo ene kozala te l'état na biso ati 25 millions de dollars pour na gratuité
il y a soins de santé pour moi si au yazali na zemi nouveau-né na accouchement surtout donc moi si na mboka na biso akofuta elo côté toyo kabiso moko ndenge président de la République alobaki na message na o yasalaki le 30 juin oyo na ba congolais nyoso. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la couverture santé universelle à ce jour, nous en avons parcouru du chemin et des étapes concrètes et essentielles ont été franchies. J'ai instruit le Premier ministre ainsi que tous les ministres concernés d'entreprendre sans délai la migration du système actuel octroyé de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière ainsi que des hauts fonctionnaires et assimilés vers le système contributif prévu par la couverture santé universelle. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Ensuite, ce programme s'étendra progressivement aux autres provinces du pays. Binomo Boitolanda, président Aboye, Atakutu, Olingi, président de la République, gratuité et enseignement de base. Où ezalaki ki ata na diaspora to koma ikaka tinda mbongo mwana zokene classe te babanda iko tangisa bana donc tout ya tout donc année oyo donc mwana atangi année prochaine mwana mso otanga te botala donc vraiment donc enseignement de base donc ezali loko moko awa soko kokisi 3 ans na bamboko tina 16 ans mwana azali obligé kende kelasi bashegi bakomaki ebele makambo ekoma ebele parce que soki mwana lelo akei kelasi te basangani 5 6 8 na kwe moko bazana babula ni bazana babula mabe donc mwana koiko traîner sous le banda te parce que lobi fois kende kelasi donc vraiment après wana siko boko mona ke l'état ti 25 millions de dollars pour na mama oyazali na zemi aboti donc accouchement makambutu ofele aso te que maman aboti bakangai na maternité parce que azali na mbongo te donc édition spéciale lelo ezalaki poto beta cete na makambo anto ba parce que tozolakisa bino ba makambu tozolakisa bino ba makambu oyo vraiment président de la République azo sala po na mboka po bandoki bakanga monoko na bango donc vraiment édition spéciale na biso lelo il y a 5 minutes et Souki Boye donc je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc nous allons nous retrouver donc dans le plus bref délai pour une émission donc classique où il y a normal il y a 5 minutes bon mais ça donc édition spéciale il y a le et Souki Boye donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Agozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. Monsa Musique et Primus présente Wenge Musica, c'est Je vous salue Marie. Wenge 4x4. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décoder ya Banamboka.
Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc, il y a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi, ba choix ya Congolais, Congolais kaka mutaoye bango. Donc, Congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc, Congolais kaka mutaye bango. Donc, c'est relatif ça. Il y a banamboka. Bozwa abonnement nango, okozo ango ya ne mobimba, okozo ango pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse eza se moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko ko sazardete agence ezakaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service c'est pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le, frappe na retour. Eyokanie. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon number one, c'est Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est Elbito Coiffure.
doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,